ASTV Média, aimez, partagez et abonnez-vous. On vient de manger la viande du chat. Alors, au lieu de boire. On a peine à lire. On s'est fait la moussine. Mais c'est bien là, on m'a caché banda bomwana. Banda bomwana. Ah, moussine à bako tokola nango. Aza vraiment concentré à Zoka tapena musunya mbwako. Bon ça là on est tika ne tokata soso. D'accord. Limoni wambwa chibela bela chambwa moni ne biso to benga buyo bango benga ngo chibela bela chambwa na ebisa mokonzi ya mboka boy mokonzi ya mboka akende aki chibeto azo bambwa nyonso eza na kina atia na avion bambwa nyonso emata na mbujimai 2023 deuxième mandat na ye tolia bambwa wana oh fufu tokola nango moko mona ebela mbutu bitumba basima na njoto na bilamba likola musino mona o ande bangala baundela bembembe bayaka bapuku manzinzi mikungu misili biloko bamesana bango oyo nde biloko tomesana bembe chez même ngudi mwanyi même ngudi mwanyi la unisera ngudi mwanta mama ngante mini ASTV Média, aimez, partagez et abonnez-vous. Bonne année à toute la population kassaïenne, parce que je suis au Kasaï oriental. Bonne année aux Kinois, bonne année aux Congolais, bonne année à tout le monde, de partout où vous nous suivez. Je vous rappelle que nous sommes en direct de Aspect Spirituel Télévision. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Tapez juste ASTV Média et là vous allez voir, vous allez suivre, vous allez trouver nos vidéos là-dedans. Abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification. Alors je vous avais promis qu'on verra comment on prépare la viande du chat, on verra comment on coupe sa tête et comment la viande du chat se prépare. Il est 6h30 dans la ville province du Kasaï oriental et je suis déjà là. En tout cas, en tout cas, aujourd'hui je n'ai pas déjeuné, j'ai gardé ma faim pour n'aller bois. Alors vous pouvez déjà voir, déjà bazo tumba déjà mbro, daba bomie, ba komi siko tumba et pour balongola ba poil yamboa et voilà, mboa izotumbama. Moi, ils déjà. Je suis sûre que dans peu de temps, je vous informe que je n'ai pas pris mon petit déjeuner. Hein. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Et d'ailleurs, il n'est que 6h30. Donc, je vais attendre la viande du chat. Et j'ai jamais mangé le chat. De toute ma vie, j'ai jamais mangé le chat. Peut-être que ça sera une occasion pour moi et une occasion pour vous aussi. Hein. Comme ça, tous ensemble, nous allons découvrir à quoi ça ressemble et comment c'est bon. C'est mauvais, comment ça se fait, saisonnement nango batiaka bepis nini et bepis ni balamba nango mbo balamba ndenge nini et accompagnement nini na ebité so baliaka ngona loso toye baso baliaka ngona loso so baliaka ngona makemba bien baliaka ngona la fufu bukula bwanseka total ensemble navino on reste branché. Lucas, tosha.
Manelo tutu enanye tomate tabuka po. Arrêtez. Ouais, c'est tout là. Voilà, les gens vont me battre. Voilà, le mal. Agora vamos de modo de sair, lá. Wewe kule kwa sasa sila watu jumwa. Ngozi to boss. Umoto boss. Mana ndo? Wewe bana mwe no mama. Wewe papo. Ah. Abashibena ubicubumba. Abashibena chukunda. Kwaji gaba tekeshe gamu mabaka tekeshe. Amo nganyama muntu. Era mana chibumba. Fum. Angwe watatu. Ngomlo mu. Vamos de mulher mano. Vamos mostrar. Ah. Papa que monta, vai. Bon, ozomona bakomo kata mbwa bazokata ye babandi nano na mipende bakomi sikoyo kokata maboko tolobani maboko baokabola yango katikati po il faut asala yango maleme po biloko ya kati esopana te ekatana pe te. Baluba na mbwa basala baje te. Aza vraiment concentré azokata pena musunya mbwako. Basala ngo netika ndenge tokata soso. Ouais, basala ngo ndenge tokata soso. Lelo tokolia musunya mbwa, c'est le chat ou rien. Bakata kingo ya mbwa. Oh là là.
Non, Coca-Cola. Dès qu'il l'auteur là, mais je te jure. Ah, d'accord. Awa siko bazokabola ngo bafungola penza biloko akati. Bafungola biloko akati. Nini yango ebatami na kati ya mbwa. Je vous rappelle que aza mbwa ya mwasi. Mbwa oyo babomi aza ya mwasi. Bafungoli biloko akati. Mbwa pe aza na mutema. Namonaka ndenge asora biso neti ka aza na mutema te, pardon. Bomoni ya bokotala bomoni que aza mbwa ya mwasi. Mais azala penza munene makasi te. Elle est taille normale. Taille normale. Azo sala ngo penza aza une expérience penza. Po ba intensité o biloko ezana kati wana ezala solo. Eko panzana te. Moni nga kaboli yango. Aza ye moko te azo sala ngo ensemble na bana na ye. Asisa kokata moye pa ko expliquer biso. Asala ngo ensemble na bana ni abasi. Eza musala papa bango nyonso ba yekola. Bango nyonso ba yekola. Azo lakisa bana na ye musala. Bana déjà balamuka etongo baye kosunga papa na place ya musala. Oyo pe azokata ngo aza mwana na ye. O mwana na yo non? Ouais. Aza mwana na ye. Donc déjà ayebi kosala mbwa. Papa kozala za te me ye mo pe akosala ngo pe. Omoni que bakati yango ezwi tante. Papa azokata kote kuna mwana pa azokata. Bakaboli misala. Oh là là. Ozomona déjà musunya mbwa ndenge ezozwa déjà forme. Ndenge bakokata yango mike mike. Soki pe basilisi batiango na moto place pe koliama eza pe ka awa bamisu bayaka bazwi bamemi yango emporter mosusu pa opréféré ne aliani awa malewa ya mbwa. Omoni ke mikuwa ya mbwa ezala nango mpe makasi te mpo ndenge ezokatana mipanzi etelema te. Bakomi da kokabola ngo mike mike po permettre bango na vente ba bateka ngo ndenge nini. Moto aloba pena baloba baliaka mbwa kosa te baliaka penza mbwa. Siko ba morceau mike o nde bokata boteka ngo combien ya mike o? 1000 francs. 1000 francs morceau moko? Oui. Ok. Ils ont empêché à ma casité morceau mike o 1000 francs. Morceau moko 1000 francs. Mais la côté la boye o ndimate ke zamboa. On ndimate ke zamboa. On ndimate.
Bana na bino pe baliaka mbwa. Baliaka? Eh, lelo mbwa ou rien. Mbwa ou rien. On va essayer ensemble. Préparez-vous déjà. Préparez-vous. Je vous rappelle que nous sommes sur l'avenue Inga. Au Prince, il y a Inga. Nous sommes sur l'avenue Inga. Côté Kuna, à ma gauche, c'est ça, shop, boutique. Voilà, abattoir, mon cousin quelque part, wana, mais on a été. Ok, abattoir, Shérif Akam. Maintenant, on été. Et moi, on place pour moi, ils appellent une église. Église, moi, ils appellent quelque part. Église Nzambe Malamu. C'est à ma droite, il y a l'église Nzambe Malamu. Au Prince Inga, Nzelo eke tout droit, tiba kwa dianga. Eke pena tout droit, jusqu'à na mananini. Na ba kwa dianga. Boy, même si tu vois. Tika la wankata. Boy, kala la wankata. Alors, moi, on a Prince, Azu pena place na ya bien. Atumba musunine amboa. Je vous jure que j'ai jamais mangé le chat. J'ai jamais mangé. Mais on va goûter ensemble. On va goûter ensemble. Mais aujourd'hui, l'avantage est que nous n'allons pas seulement goûter à la viande du chat, mais nous allons aussi apprendre comment ça se prépare. L'ensemble j'espère que même na bandaku ce que lingo lamba yomoko solingo salamwa yomoko. En tout cas, félicitations à tous les balouba nyons en tout cas na pesi bino mbote boza makasi boza pena ba to féliciter muto aloba ke muluba banga pe makamte muto aloba ke muluba penza le rambwa ko sate. Donc, papa Nabiso Oyo, Okobenga epe aya Bomelomboa Express Nandaku, Musala ne penza yangoana. Aya Bomelomboa, à Lambelio, Bolier. En tout cas, il est parmi les personnes au Basala Amboa Kitoko. Ayebani en tout cas, Ayebani Makasi. Pour Asala Musala ne Kitoko. Oh, parti l'isoko, hein? Au côté l'isoko ya nini? Yamboa. Beaucoup ça biso na masoko ndendo to tika lo mona ngote. Oh yamboa, ngala kolia ka parti ya l'isoko yamboa o. Nde côté ngana kolia. Mukila pe balia kango. Balia kango. Koto danser Olia pe mboa. Biaka kase sayo moko ba kinwa. Papa, bonjour. Bonjour. Tout le monde est en makasi, place déjà Bazo Salamboa. Ah, place Bazo Salamboa, biso baluba ponamboa. Nde abiso tolea mais nazo yebisa bakino mais babanda kola bango bamboa po. Ah, eza bien. Eza musunya bien. Mais tu béni babanga mboa ni la swaka batu mboa ya musunya mutu moko kadire musunya mutu pa lien. Te babanga te eza eloko bien musunya bien. Eza musunya bien. Ah, babanga. Oliambo combien de fois? Ngai chaque fois na daga mboa. Chaque fois tango babomaka nini? Bayakango de genre te. Différence c'est quoi ezalaka? Namboa Nangulu, nabasoso nantaba spécialité ni yango ezalaka. Oyo eleki nyonso musunya nyonso olobi wana. Ya solo. Ah. Eleki on a ni. Ko ezaka
na kuti eloko oyo tozobenga ngo eza eloko bachefu ya bakonzi te na fufu bakobeta fufu na kosumba musunya na fufu nga moko ata na telemi boye nazodame kaka ata navandi te likolo kaka boye nga nazodame na loso te te yango tozosepelaka na fufu kaka na fufu bukola bwa seka na bwa chomba babeti fufu wana bapesi yango ekosala minute awa te trop yango so ebele awo komona ple awo komona bato ebele awo bakoya ebele awo. Merci beaucoup. Merci. On a déjà bazoka tambo mais ba client ba yé déjà. Ba client ba télémi déjà bazo zela. Mboa ebela. Tonton bonjour. Bonjour. Boni. Madame. Comment nani? Comment nanga Gloire Capé. Gloire Capé. Gloire Capé to monyo ana tongo nini? Awa na yaki na mbongo nanga 1000 francs. Naza na 1000 francs. Awa na lingi nazo musunya ya mbwana na lia. Ok, on y a comme trop hein. Nazolia chaque jour nazolia musunya oyo. Ils a bien. Nazoyoka énergie. Soki na lembi, soki na li musunya oyo, nazoyoka bien, nazoyoka ba énergie, ba kunyonso ya binyonso ya biloko nyonso eza na supermarché. Eza na musunya oyo. Ya solo. Non, na comprendre que yo pena olela mboa. Mais a toza na mbujima yi, na ebisa ba muninga na nga na chiluba. Echechi munyinyi wambo yo mwimpa bikola, wakala kuja bikola, mema muja nungo nyumbo kuwa bintu bionso. Kachanga banja munyinyi tumuite mwa kuja munyinyi muita munyinyi wambo yo to. Kibwalo kaya ngamila bana betu bonso to ben kwa kuja mbwa, bambanyi to bateka mbwe kala mushala, sécurité wa mulwanga bikala baja munyinyi wambo bikola. Walo munyinyi wambo mwimpa bikola. Keno kumbena kuja losa to. We mwanta bikwanga, bibize belela mukana. Bikwanga ndeni kwanga? Kwanga biloko ya bakino na kin. Toza na BG, tozo utiliser ba kwanga te. Aussi li sabambwa nyonso. Mbwa nyonso tu ijikija. Mais bien te bozo si sabambwa nyonso siko biso batolinga mbwa a garder ndako siko to sande. Bo bageba ba police bikala bala mina mpango ya. Bala po kino ayoka. Bazo ba police ba kolisa na lopango. Babomela bango ndako. Babomela bango ndako mais awa na mbwa. Mbwa tolia. Soki ozumbwa oyo ochana lopango na yo. Moibi azoyiba mbwana yo wana azoya na balabala apesa bantu basaya apesa mbongo bantu bazolia omoni muluba alingi kolia mbwa trop azolia olia mbwa nani na makemba accompagnement na makemba nga nalia mbwana fufu kana fufu awa na BG boule ya fufu eza boy un boule mais nga na consommer 3 boules. Non, koyebisanga boye te. Olabi boule eza ndenge nini? Nakisa monene ya boule fufu eza ndenge nini? Un boule eza boy. Yo lia combien? 2 boules, mais nga na consommer 3 boules. Yo lia 3 boules. Jiku pensa boy 3 boules. 3 boules. Wana beje ba lia. Ekotaka la libumo ya mukeo. Eza. Oyo omoni fufu ya mbujimai. Mantu balamba fufu ya silima na kaleji ya flara wana. Nini? Te bandela basola mafufu la nini? Balia fufu ya silima na pondi ya flara. Silima nini? Abukinga silima nini? Fufu ya silima nini? Omoni bana basi balo ata bajipo ya slim. Tisi ya slim oyo batisio ikanga nzoto peneza ya mwa elastique boy. Elastique wana omoni fufu bacha ba poudre ya chomba wana bacha na fufu basala boy bantu bazolia balo bake fufu ya slima na pondu ya flar
Na pondu ya nini? Flare. Pondu ya flare nde nini? Pondu ya flare eza kaleji kikale kenzela mu flare. Flare motelo jumu kalo finu no kabiola ka baka to bimba to. Eza pondu batuta bien te nde pondu ya flare. Chena balo nchanye mumbujima tutuja bintu bionsi biju sana kombelo akibe joji. Ok, siko message no yisa mkonzi mboka. Na ebisa mokonzi mboka boy. Mokonzi mboka akini Chibeto. Azo bambwa nyonso eza akini acha na avion. Bambwa nyonso emata na mbujimai 2023 deuxième mandat na ye tole bambwa wana. Fête na biso ya 2023 toko fête na bambwa nyonso ya kin. Il faut to ebise balobi boy. Omona na BG. Baboyi kocha ba ora. Baboyi kocha ba mai. Baboyi kocha ba société. Maintenant il faut bazo bambwa ba pesa biso. Donc Fachi azo bambwa nyonso eza na Kinshasa. Azo nyonso toza na besoin ya kocha la biso nzembo te. Na ba mai te. Tozoluka bambwa tolia. Tolembi. To voter ba député na biso to moni eloko te. To moni eloko te mais awa tozo zo bambwa tolia mbwa eza musunya ya munene musunya kolia na fufu mais fufu ya slima wana fufu ya slima na pondu ya flare na pondu ya flare antoli fufu ya slima eza fufu eleka fa manyoko eleka fa manyoko fa manyoka fufu ya slima wana tozele ya mbujimai comme élastique élastique soki ozo fufu wana yoki camarade na mwa lobi fufu ya cake nde ya nini ya cake wana fufu eza fufu ya bamundele wana ya mundele awa toza ba noir bajika la noir wana tolia fufu ya slima wana. Merci, bye bye tozela msuni Aminata oza muluba te na muluba te oza nani ngai naza Muswahili oza Muswahili mais biloko wakati babwaki te biloko wakati babwaka tongwa tsaza tonga ya raish de waka biloko moi ozo tonga te toliaka nyonso moninga na ebi lingal bien te pona loba mukena loba Chiluba siko kino azoyoka yo te bato apoto bayoka pete tu vois alors que il faut bato nyonso bayoka mais oyeba Mwana biasa ya Musa. Allons le morceau. D'accord. Nungusaje mo na wa mo India banen lu basala mo na wa tete ninje mo na to bin tuta to ba tuta ba fa bi to ba tuta C'est quoi?
Tu peux? Bakomi otiaba épice oyo eza ngai akata ngai yango mike yango asokoli azotia da sokolaki mbwana na biso. J'espère que bomonaki nde basokolaki yango eza propre eza soin atie abwaki mwa ngai na kati totalaka ndenge kozala tokolia mbwa ya bouillon atie ngai naye na kati moto kuna mpe ezopela tozela totala so baépice mosusu ekozala soki akotia épice nini awa deja tomoni etape ya liboso eza ya ngai abwaki yango mwa ngai na kati Mais il faut couper la moto. Ezopela. Epeli déjà. Passez à Pélissian. Azocha mungwa chibela ya mbwa papa ozosala chibela ya mbwa ningenza mudimu wa mbwa ulamba mbwa mumanyika restaurant oyo eza ya mbwa restaurant wanyu mumanyika bikole wa mbwa utukosa mbwa nyingosa mutu ndamba bimpa okay bantu ba jabimpa bomvansu mwimpa ni nyinyi mwimpa pinje après ngai okocha nini ngela ndunga pilipili yeah. Na nini sosi kwa shiki na chikota wapi chikota ila ngapi na simba chikota oyo nde chikota kichikota chako ila munyinyechi utilité nango eza nini na kati wana ngochi ngochi ngelemo chana mais ça sent bon. Ok. D'accord. Tu as des pistes aux otala. Mboba tia chikota. Chibela. Baloba bongoti. Chibela yamboa. Chibela. Ok. Bisoyo storolia chibela. Nakomeka pona lelo. Nakomeka. Naliaka te nakomeka.
Voilà, awa. Bazolamba fufu. Bukula bwanseka. En attendant, moi la bise bela. Fufu ezolamba mawa nzunga munene. Nzunga ma famille, nzunga munene penza. Pour accompagnement, il y a ma canne fufu. Il y a quand on a ma kemate, na loso te, na frites te, na kwanga pete. Ah, kutu kwanga aussi mate. Il y a ma kaka, na beaucoup la bwanseka, na fufu kaka. Le monde a fufu baluba. Tanti na zolamba fufu, azo balusa fufu. Pour bali yango na musunya mbwa na ba client balinga kolia mbwa kaka balinga kututé, c'est la coutume ici. La viande du chat ne se mange pas avec autre accompagnement en dehors du foufou. Ça se mange uniquement avec le foufou. C'est comme ça que papa est dehors en train de s'occuper de la viande et Tantine est en train de préparer le foufou. En tout cas, ils ont quitté foufou. Ils ont peine à monene. Beaucoup là, bon, c'est qu'ils ont toka. Ah, moyen té. Donc c'est ça. En attendant que moi et Bella, pour ils ont toka. Ils ont toka déjà. Je vous rappelle que ils ont deuxième zungu ya foufou hein. Mon source de lamba makawa déjà. Moni ba boule ya minene wana. La misuba rolia boye 3, suba rolia boye 4, suba rolia boye 5 pe moni pe muta concentré pe na 5 boules ya foufou allié à Silisi. Donc à la minte, bilo kongo pe ekobela, na moni pe bato ebele da ba réserva ki musunya mbwa. Bazozela pe fufu, to balia na mbwa. Lelo, c'est le chat ou rien. Nde maman to bando yemala to zaba mike basili saka base ya fufu e. En tout cas, maman limbisa pardon. Bolimbisa biso tokolia munini wa mbwa ni chibelabela cha mbwa chibelabela cha mbwa kasi zelo moko chibelabela cha mbwa ni shima waja bukula bwanseka bukula bwanseka benza aza wa père kokata fufu. Il faut cantine au pente tonda na fufu. Osakana na kolia. Ande kolia. Ah non, le père machima. Fufu boule moko combien tantine? Boule moko fufu 500. Eh Fachi faut tali kambo penza. Na fufu mati. Ils ont cher. Ils ont moins cher. Ils ont moins cher. Parce que masango mati. Ah masango mati ah Fachi kitela bango masango yo ebi ke baninga balinga olia fufu bandeko to balinga fufu penza. Toro ya bukula bwanseka ni munini wa mbwa chibelabela chambwa moni nebiso to benga bouillon bango benga ngo chibelabela chambwa bouillon biso na kinto benga bouillon awa siko eza chibelabela chambwa bouillon ni bosala ngo ya pepe soupe wana ya soupe wana Fachi fota likambo na fufu pe kondi boy na tonda ti penza na leka fufu ebele nga na kolia 5 boules nga moko pe na silisi na kolia tanti nyomo kolia combien nga leka mibale yo lia no mukie na bandola na kin OK
na Molière. Ya solo? Oh. Ozamona kin penza. Ngala mwana kin. Vraiment. Ba jeune fille, bomoni ndeko na bino mwasi aboyi kosala kindumba, ye wana azo débrouiller na ye, ayi kosunga papa na restaurant, baninga ero baza soki wapi. Mais elle est là et voilà, elle vit, et toute la famille vivaka grâce nango, c'est leur travail et voilà. Avant qu'elle quitte ici, elle doit se rassurer, c'est elle qui va servir les clients. Pendant que papa est en train de faire là-bas, le chien, elle s'occupe de gens ici. Et les clients sont déjà impatients pour aller en bois. Et voilà. Mais je vous jure que moi-même, je vais manger 5 boules. En tout cas, soyez connectés. Vous allez compter avec moi le nombre de boules de foufou que je vais manger. On a 5. Depuis Nazar, on a l'air à foufou. Donc, on a mon na koma muluba. Na misuni wana na kolia ata ya 20 000 francs na moko. Na foufou ata 5 boules. Na rosilisa chibela bela chambwa kitoko. Donc on reste branché, on attend que la viande soit prête. Na biso eza nango compliqué te. Babwaka kama pilipili, moni mbuma pilipili eza likolo. Bachaki yango pilipili, batie ngai, batie na matiti moko bango babenga yango chikota. Nalakisa ebino ngo liboso avant bachango. Batie ngai chikota na mafuta mbila. Yango batiaka huile te. Elamba makaka na mafuta mbila. Donc beli déjà. Et bah client baza déjà wana baza déjà bayoki déjà nzala alingi balia chibela bela chambwa ya wonde bazolia ninga zo cha musuni moko parti moko eza 1000 francs. Encore 1000 francs. En tout cas, je vous jure que au-delà de tout, ça sent très bon. Ça sent très bon. Et je prie Dieu que ça puisse goûter bon comme ça même dans ma bouche parce que bisona to mekangote, kotika koliangote. Azocha sauce. Nenga chemi balé bon à 2000 francs. Au moni soupe ya mboa. Je vous dis c'est la mort. Quelqu'un va mourir ici. En tout cas, Kinshasa, je ne vais plus rentrer avec ça. Non, je reste ici. Kolia, on va dire à Zocha soupe, soupe, on va pilipili, c'est belle, tu peux na pilipili, ko, bambouma pilipili. Bachi tomate té, on va tirer tomate té, ka piment, bachi ka piment, na chikota, na ngai, na mafuta ya mbila. Mbala mo pe bio, mo pe ebeli. Les amis musulmans, il faut aller à quand on a soupe bongo. Mon idée ba client bazo piambongo, bazo somba, pour ba kinzala, il faut aller à musuni amboa. Milo ba tolinga amboa té, mais déjà ça sent bon au-delà de tout, ça sent bon. Papa, Papa, je paye pour 4 000 pour tonton. Bayet. Ils viennent. Papa,
Ah, mabula wanu kwelele VPP. Mabula wanu anye yangu ngeba. Papa never njibanze. Ah? Ngakoshi moto. Wewe. Bakwa tutakuria. Kunywa. Imana wewe manya. Kushimai na chasa rozolia. Ocho yanga taisi moyo ya. Et là 6 000. Donc on a payé, on va manger là-bas. Ok. Je t'aime le wetu wanshi. Na fufu ya chimunini. Bino bopepa. Bino tolia kana binote. Yaya ogomega pe. Oui. Ça. C'est bon. Avec les chipota là, chipota wana izana nguo ya chitoko banda godia oyo nde muso ya bakumu ya bangambwa bako wani simalo ndamiro mabwa ulo bokwelele munyinyi we walwani malo ezonga malo we akoni malongi kongwa chimema tu ilo ya bakumu banana kuyeka pekwe kongwa chimema lekike anu kwa pa imana wawo lo sumlanga Voilà. Biso peto meka musunya wambwa toyeba so ezala ndeni. Donc je vais à l'intérieur nesa bino keza malewa. Eza malewa tokota kala kati biso nyonso tolia. Maï Maï combien? Maï combien? D'accord. Après. Ngajinija après. Donc alors pour que j'ai l'appétit, j'ai préféré ne pas manger seul. On va manger ensemble avec les autres. On va manger ensemble avec les autres. Donc que Dieu me garde. Oui, tu vas te garder pour en bonne santé. Parce que c'est que Dieu me garde. Mais Foufou est Zawapi. Ma chérie, Bachafou, il y a 2000. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Non, tu as 2000, tout dit ça. Et mon nana. Non, il y a 5 boules. C'est une viande que j'ai jamais mangée. D'accord. Alors, tous les ensemble. D'accord. Oh my God. Et là, m'a déboyé. Mais c'est très chaud, Nazo Rokate, Zamoto, Nazo Kukoliati. Et Zamoto. Eza moto. Na uzika na munoko. Aïe 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 aïe. Bon, ok, je vais goûter seulement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas mal là. C'est bon, c'est passable. C'est différent de toutes les viandes que j'ai mangées depuis que je suis née. Donc c'est bon, hein.
C'est bon. Ouais, c'est bon. Nazolia. Bon, ebele to mona bangala balera mbembe, ngala lera likaku. Nous total la bango na miss biloko balera. Alors oui, ça musinyi to ko na fufu hein. To ko la nango ngo mona ebeta mbutu bitumba basi mana njoto na bilamba likola musinyi mona o. Ande bangala ba undela pembembe. Na supu. Baya ka balera ba puku. Bima. Manzinzi mikungu misili biloko mesana bango na. O ne biloko to mesana. Bembe jema même ko mwanyi. To we ka. Même ki mwanyi la unisera ngo mwanta mama ngante mini wante mini. Ko fufu esile. Ndale gana mufumo. On vient de manger la viande du chat. Alors, au lieu pemboa. Bonne digestion. Pareillement. On s'est fait la moussougnango. Mais c'est bien là, on m'a caché banda bomwana. Banda bomwana. Ah, moussina bako tokola nango. Ok, au lieu combien de boules à foufou? Ah. Et là, c'est là où on ne peut pas monter. N'est-ce soupe ebele na pilipili à obeta boina oko consommer à ta carte. Soupe ebele na pilipili à obeta ta 4 hein. Ta 4 kota na ngwa l'aise. On sait pas en tout cas tes impressions par rapport à moi. Ni nango izala na mboa. Secret ni nango bino bozwa na mboa. Bon, ekolo nyonso za na secret musonye na ye. Ya loka bangala so mo ilika kuna mbembe asepela mingi. To comme muyaka so mo ni misili na mikungu manjindi puku asepela noka ngape mulu basona mo ni mboa. Donc mutema nange suka kawana. So mo ni ka mboa esili. So na mo ni ka mboa to la minta bano ngulu no na ndako benginga na wayate. Chibele bele so benginga. Ata se za maluku wapi na okema na kaka makolo. Ata makolo ke. Makolo pona chibele bele na okoma. Aba morso ata wi. Opo ya mwasi pona mboa. Abako ya mwasi pona mboa te me. Epesa aka mbutu so na chiki na kuchi mwasi adameni so chiki linga teke mawatuko na pale. Merci beaucoup Nicolas. Ce message aux pesa bakino balinga rolia mboa te. Ah message no tindela bakino balinga rolia mboa te bon imitali bango po yepala ka likaku na sala pe de toutes les façons que nalia pe likaku. Na koka na ngai nalia na ngana mbembe nalia me bango na kompana tende babo ya mboa ki mboa saka bato. Mboa saka muteme bango balia ka nyama zamba. Neti sombo nyama zamba balia ka bato. Me bango bala bango na musaka sombo balia ka. So babo yo lia mboa bon na ebita imitali bango moko kaka. Iso to rolia mboa. To ko fana ngo tina lifobo. Merci beaucoup, merci. C'est bon. Et voilà, j'ai la soupe partout. C'était délicieux, la viande du chien, j'ai bien mangé et voilà. Et ça a été un plaisir pour moi. Nous avons découvert comment on prépare la viande du chien, comment ça se mange et les ingrédients, les épices qui accompagnent cette viande. Comme vous pouvez le remarquer, la viande du chien est parmi la viande préférée de Balouba. Le Kassaïen, ils aiment beaucoup manger la viande du chien et moi aussi j'ai mangé. On reste branchés, ça a été un plaisir pour moi de savoir que vous nous suivez de partout. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci. Vous nous suivez de Kinshasa, de Londres. Je salue le DG de l'aspect spirituel télévision, le DG Michonoka. En tout cas, il m'a envoyé en mission ici. Tout ce que je fais, les déplacements et tout, à DG, merci beaucoup. Et je salue aussi le DGA James Kongolo, que je salue en passant. Moi, c'était Amina Chou, Aminata Kiabou. Ça a été un plaisir pour moi. Alors, on reste branché prochainement. Je ne sais pas si ça sera où. À très bientôt, Kinshasa. Au revoir. Active Média. Aimez, partagez et abonnez-vous.